ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga na rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui anti-valeur la corruption gabeji à bannir déstabilisation ya administration ya mboka toboye. Je suis la voix d'un sans voix o elobami na se na bimisi likolo. Avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout, tu as acheté les voitures même construit les villas au 7e femme. Tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État. Osa vraiment Moyibi. Avec les contrôleurs d'État très corrompus. La République est devenue bananière. Biyubi et Leki. Mbongo ya vente ya pétrole botika ko détourné. Mbongo ya nzete pa yekenda toyebite. Bandeko balandi ya émission Bongwana mbote na bino pe boye malamu na émission Bongwana ya mokolo ya lelo oyo spécialement to yambi pona bino mwana mboka Eli Kapani Kanimbo de lutte oyo azali bongo président ya FLNC Front de Libération Nationale du Congo pe autorité morale ya OTAP opposition transitoire pour l'appui au peuple. Yende tokosola nae maimatali politique ya écolo Congo démocratique, maimatali démarche ya FLNC batebele ba mitunaka FLNC etambola kandenge nini comment coadhérer mikolo l'équipe soki tobosanite na mbula 2017 ba otaki ko sili sabongo ba travaux ya conférence nationale souveraine ba résolution bazwaki est-ce que les a mis en place est-ce que ba sali tomona statut ya président VIP ezali exécuté yango babendi oyo mwana mboka Joseph Kabila Kabange azali ko jouer nango bazali d'accord na makambo ndenge ezali ko tambola politique ya Congo esengeli tambola boye loboko nini to pe appui nini FLNC bakokomema na politique ekolo Congo démocratique nyonso wana tokosolola yango na kati ya émission mokolo ya lelo bandeko balandi botika la brancher na canal Kin télévision pour na kolanda émission ya mokolo ya lelo mbote na yo mbote mama Rosette mbote to yambione sengo na émission Bongwana ya mokolo ya lelo to bandi ete population penza pe bandeko nyonso o bazali kolanda biso bipa nyonso bakozala vraiment satisfait na biano oyo kopesa pe na mituna oto kotuna pambate batebele bazali komitundisama bazali komituna opposition transitoire ango gouvernement yango ya transition oyo papa Kapenda la kaki biso eko tiama mokolo nini tolobela nanu likambo oyo bato ebele bazalaki surpris komona ete mwana mboka Kapenda Kanimbo na kati ya ba consultation balobi ma hier azalaka mingi mwa pembeni na logique na ye na nini eloko nini yango esali ete aya penza na kati ya masolo oyo na kati ya ba consultation oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afongolaki présence na yo wana na kati population bakoyi koyeba ezalaki penza pona nini. Merci maman Rosette nakanisi déjà que mituno bato mingi bazoko mituna depuis jour wana le 20 ezalaki un certain vendredi semaine passée presque ma 23h bato mingi bazako mituna libanda ya mboka partout batuna kinga mingi ba France Belgique Italie partout que mbala liboso to mona déjà président na kati wanzaki nini o changer bien ndenge nini ya solo maman oyebi très bien que et pas na biso na mboka bakalonda ezali lisesima ko balobaka déjà que soki ndeko moko akosi yo kobenga na yo kosere kondima maman Rosette yakana nanga na osala déjà na yo okosi na ko ya mais peut-être le kamnazak nango eza yango wana ti mais yango balobaka déjà que soko okosi na ko benga na kosere kondima ya solo mwana mboka président Félix alobaki liloba moko boye bandeko bambama bapapa ya Congo na signaki akir moko tosala ensemble entre les boka FCC et biso ya cash mais ko tambo tozo tambola na moni tozo yokanati
est comme différent. Et on a montré déjà que na obenga bandeko bakonzi oyo tokokutana na bango alobi te ke boya te alobi na kobenga mais lilobwana alobi na kobenga ndewo na utokopesa lisese wana parmi bato alobaki ya kobenga na ngai nazwamaki kombo kuna babengi ngai soki naboyi kokende ya liboso nasali na buku mibeko mibale ya liboso na buki fraternité ya mboka ya mibale ngai nanga nabengaka bandeko bayaka so ekomitana ye abenga so na boyi nasali bobeba nakendaki eza likambo moko ya mboka nayebi très bien que na autre koloba ndeko moko ya journaliste mosusu eleka président Félix Tshisekedi batuna ye na Bruxelles na TV5 Monde mpona nini osali 1000 coalition na mwanamboka sortant Joseph Kabila Kabange alobaki déjà que parce que toza na idéologie moko toza ba progressiste la même chose tant que président Félix alobi tosala gouvernement de union sacrée ça veut dire une large union nationale bino ba journaliste bo participaki na finissage ya misala 2017 biso tosalaki gouvernement de large union nationale sacrée alors tant qu'il y a lancé boy automatiquement tout le monde que déjà comprendre maintenant l'idée oyo ya biso na ya papa na ye tozalaki na ye ya mibale président alobi esengeli consultation politique tolobi ok parce que na biso tozosala consultation politique na ye moko azwaki yango le 22 septembre 2020 azwi déjà mkanda oyo tokomi consultation politique tozwaki bango nyonso PPRD nini nyonso bakonzi principe likambo oyo memi biso kona yango wana kotala déjà que maloba ye alobi yango wana tozwaki résolution na conférence nationale na finissage ya misala na 2017 oyo ezali na cour constitutionnelle nde tomona déjà non ntango babengi biso tomoni te utilité nini ya koboya tokende déjà tokotola tokendaki kuna mama po abengaki biso après tokomi kuna ayambi biso très bien ayebisi biso makambo oyo esalamaki bakoro wana ya entre cash na FCC ayebisaki biso ayambi biso très bien ayebisi biso très bien tosila na ye encore très bien yango wana mwana mboka elika pende kanyembu tokoki koyeba chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki yo na statut nini en tant que sage en tant que autorité morale ya OTAP to en tant que président ya FLNC a 5 nyonso eloko ya liboso asusuveniraki makambo ya kala wana nde asusuveniraki yango ya kala alobi kombo ya mapinga ya kala ano tozalaki général ya mibale areconnaîtraki misala ya ngai selon constitution ya mboka mapinga pe kozala lisusu na parti politique te alors na 4 de azulaki na kombo ya président ya FLNC après apesaki ngai respect en tant que doyen ya ba ndeko nyonso tozalaki na 4 en tant que doyen alors ce qui veut dire nyonso mesiato utilisaki na ba respect nyonso na ba réserve te
mais n'a pas respect. Soki bandeko balandi pe mingi penza bato ya FLNC ba mituna ebele pona kobima na bino to mona ki moto azwaki maloba ezala ki bongo mwana mboka Roger Lumbala soki to kozala na mwa oto benga na lopoto mwa curiosité ata na mwa moke to koyeba nini obino bosola ki na kati ya masolo wana ya bokutani entre yo particulièrement na tata mokonzi ekolo. Merci parce que ndebo moi déjà que Roger Lumbala c'est vrai, Azalek Nanga. Après, Azali Ndeko propre, Mwana Congo. Tant que Kumaki déjà Kuna, Ngaïnde Moutnazouaki Maloba, défend président, Nabzouaki Maloba. Tant que Kobima, Topesima Namboka Roger Lumbala, Alou Moula déjà, Likambonini. Mkonze auti kwa yebisa biso. Après tant tobimi, ndesko babengi ngai na plateau. Pour solo là en direct na RTNC. Nde wana zalaki. Bon likambo ya mama journaliste andiko yeba likambo nini bo solo la kifuna. Biso babenga kiso po ya koyoka. Oyo isalamaki. Yango mwana mboka président Félix Alubaki boye. Na bengi bino bandeko ba papa ba parents na yaya baleki na bengi bino pona bise bino ke ya solo ya kuluka ndenge ni to bonsamboka na biso na bimaki mwa libanda entre FCC na Cash tozalaki na Kenya za capital ya Nairobi capital ya Kenya. Tout vendaki kuna nde tozwaki makanisi ya kotambla ensemble. Mais nyos to bonsaki très bien. Mais tant que ye awa na commune numéro 1 ya mboka. Mais bande ko bachinga bakalo komona teke to yokana ki ke to tambla ensemble. Lelo na consommé 2 ans vide. Et là comment on a sali devant oy bat ko betla maboko exact. Mais ma canson n'y a la qui n'a mot. Na enclave na autre kuta déjà barrière ya monena politique. Ndi na monique te. Ce qui n'a continué kaka ngai moko kaka boye. Fin de fin na pour limiter isika mon côté. Tikana lo ba makambo et défend population nyonso ba yebango po na nini ngai na sali 2 ans sans battre ba sepela. Alors, il y a un benga qui bino, moto silinga bakal, les alliés FCC, et si on a quelqu'un qui peut signer, Mikanda et Communanga. Vous voyez déjà que moi, Namboka Franco, na ok jazz, na Carlito. Alors, et si on a quelqu'un qui na Vandaka moi, ma solo le moi moke, na Komikuna, Boumbo. Na Kekuluka. Avocat comme il y a déjà ndoki yango wana na nyonso ndenge ezali koleka consultation tomoni na ndenge lobia mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akutanaki na barrière na ngambo ya ba partenaire politique na ye ba consultation o nyonso esalemi na mboka lecture na yo ezali nini par rapport na yango. Bon, il y a le bosso to pesina no longonya monene na mwana mboka Félix parce que afunguli mutema moni ma Rosette que mutusoka ke kuluka kis soit ya mbongo soit ya nini ezala ka bien kindoki zaka rara ya kuluba ngo deja na mishabatu. Mais ce qui au moins nous a lobby en haut, c'est lelo na tongo. Monter lelo a tia qui na kiti ya tongo. Alobi la ki bisol kamwana. Alobi soko zala kando, soko zala kamoyi, soko zala kanini, soko moi déjà que au commune na soupe boaka yango. Bon de la nzambe, soko au boaka yango déjà baton so mona boaki. Yebana lola ba yebio déjà que au commis à tata Zambé. Félix a fumé mutema malamu. A moni que non
bakor na signaki eza ya mabe ekangai banzela na wanzela oyo nazalaki nango ezalaki ya kitoko abengi bato mais eloko oyo esalama te na président sortant esala nani te Kabila aza kokangama esika moko na bato 3 4 5 bato wana bakomi vraiment banzambi ya mokili ya se nalingi te otapusa bakomaki de lufundo makasi mais par rapport à Félix azongi normal public apprendre à l'axe des gens de Kabila aza koloba que j'étends ma main mais la main de Kabila n'a jamais été sortie à l'extérieur mais Félix a lobby j'étends la main à mes parents venez tel yaka tel tu n'as pas province mais Kabila jamais atteint mais ce qu'ils allaient déjà Félix a fait ce modèle na Joseph malheureusement Joseph a kenda kala moi besoin de se répéter à corriger erreur et ça le société monaki ba travaux il y a conférence nationale souveraine ba travaux ya finissage pe clôture na yango ndenge salemaki wapi bopesa ki penza ba résolution mingi pona kobimisa ekolo Congo démocratique na kati ya crise o ekanga yango kino sikoyo bana mboka bazozwa solution te en tant que autorité morale ya OTAP situation politique ya ekolo Congo démocratique to lolenge mboka ezali kotambola bozali komona yango ndenge nini. Bon, on dit déjà que biso tant que me pesa qui korea pour y ouverture wana la conférence parce que ça na histoire ni bale ya liboso biso tozolo bawa to sali pas ya histoire wana sike utaki pour ba bengi lelo démocratie et multipartisme to souffraki ango na c'est qui sur terrain Zalo ya voyé sangaite na zaki sur terrain encore comme chef to yebi nandenge force non c'est salamaki pour mukili mubimba monde ezala na multipartisme et démocratie et utina maboko ya bishi ya Front de Libération Nationale du Congo au na Kolwezi akati ya capitale ya Lualaba deko ne bimaki mais tango bana mboka ba bimisi monde entier ba pays nyos ba kotana ni na conférence souveraine la souveraineté wana les peseke senwa kastorba ki a merci tatanza ba yokili biso tanangai na sala effort nyos devant Nations Unies pour président Mobutu Zaïre naie a dit prononcer comme tous les autres qui prononcer. Comment Mbok na biso est-ce que banda ki likam dit prononcer te mais bambok ya bato ibazi dit prononcer ba sel de l'eau la bamba ya kitoko to landla ki ya solo na mboka Mobutu que son nom repose en paix naye ayokaki ba demande ya Nations Unies to kenda na Belgique na ngai okoy ti Angola kendo kuna tout traitant dans le cabinet des Nations Unies, tout cas à Genève, non soit les Sili, au bout d'un condiment, a publié le 24 avril, multipartisme na Congo. Conférence et Fongoli, Ndenge Tolingaki, to sepeli makas. Malheureusement, entre le président Mobutu et le président et le premier ministre Etienne Tshisekedi. Ndeba yeko tia déjà moi kokanga porte ya conférence mais tant biso tozongiawa to bundi mingi pour ya conférence wana ezongela c'est vrai binomoko bo pesa sango na population to pesi longonya monene parce que bon l'accès qui déjà force bana Congo kuloba déjà que kinyesco ezo kota maintenant retard au mele utaki wapi na moto ya sialo apeseke encore aye encore kozwa motema ya mpoi amoni na pesi ba congolais comme ça misu kufungwa siko déjà na bande to bengaki ba président Félix ba Martin Fayulu ba na bango nyos de tozalaki na bango bazalaki na bubani ya koloba déjà que a gouvernement oyo
Kabila nde azoboma bato azokanga bato azonyokola bato soki tokomi kuna ekopesa bakokanga biso bakoboma biso mais bana Congo bamipesaki kolo ya pendant 8 jours du matin au soir réunion moko bozalaki ofure omole awa longonya monene bino nyonso tina ndenge ekosilisa topesi mwana mboka Joseph Kabila na ministre de l'Intérieur procureur général de la République, Cour constitutionnelle, Assemblée nationale, Sénat, pesi malongo nya ministère kitoko. Mais entourage. Oyebi maman ke lwambo ye mama nzembo ke mukonze PDG asala na ye mabete. Entourage na ye nde bomaka lwambo ke son âme repose en paix. Soki Kabila kende na mutema mabe, soki Kabila kende image ya mabe na bakongolais nde tozilie tomoni nde ezalaki Lucifer monene ya Congo, ezalaki entourage. Heureusement que entourage wana Félix abandi encore kobwaka yango déjà entourage wana ekende elibela. Bandeko balandi to rappeler bino ete to yambi pona bino mwana mboka Eli Kapende Kanimbu de lutte président national ya Front de Libération Nationale du Congo puis autorité morale ya OTAP. Papa to landi na bokebi na ndenge uti kobeta sete pona koloba entourage nde boma rappel balobaka bato mibale soki bayokani te bakoyi kotambola nzela moko te. Est-ce que zo kanisa te que accord oyo FCC basala na cash yango nde ezo nyoko la peuple congolais. Pour moi, un peuple a avancé te ba oyo, ceux qui ba moni ba oyo ba libasa la likambo ya malamu ba kotia bango les bâtons dans le roue. Na nyonso wana muto azo souffrir ezali nani peuple congolais oyo azangi mai, oyo azangi courant ya malonga, oyo azangi biloko akolia, yende muto azomona pasi likolo ya nini ya matata ya kobenda na oyo ezali entre FCC cash. Selon yo en tant que sage, conseil ni ko kopesa, est-ce que accord oyo esengeli kokoba na yango kokamba mboka to esengeli bokabwanye salema opposition transitoire bazwa esika? Maman journaliste n'a vu déjà que ce kokoba na mboka ko zwa mayel n'est pas ya ba kolo ya mboka poko yana pokwa ndenge oye na pokwa boye et ko zwa mayel accord ezana problème te. Il faut to yeba nano ya tungisi biso na 3e république euti wapi makelelo to boya yango esila Laurent Désiré Kabila bato ba bendia na Congo sauveur Kabila soit que problème ata moko na Congolais to sutuka na kati ya ndako oba babomi ki président na ndako na ye population ekota ya konate mo kenda ya konate ti lelo trace ya Laurent Désiré Kabila bungi comme mutu moko azalaka na famille moko te mwana na ye makila na ye propre et matina pouvoir même jour autina mapinga général, major. Oh, il y a qui chef d'état-major de la force terrestre. Oh, il y a qui tient déjà bagarre de corps et pas papa naï. Les lois, c'est 18 ans de pouvoir. À Tikalatam, Kolomoko, à Télémakoton, à tel procureur général de la République et procureur. À Tam, Kolomoko, n'a qu'à y battre, n'a pas famille, n'a pas battre, n'a pas moto, n'a pas yongna, papa, quoi, bon, papa. Et qu'elle n'a maille comme bis. Akimi na fleuve Congo tango abizima ya nene océan lobi awa pêcher na waya tuko kutanga iki akimi to ye awa et pas na biso za proverbe moko baloba ke kaji lo rufunda mais ça veut dire que ndeke moko ya bebisa kama likolo kuna po awa bozo gwelela to ye na élection ya 2006 bomona ki mwana mboka ya Congo et Kitundu a sali fête ko azozala déjà président ya Sénat le Cheikh Kitundu maintenant ndenge ba jouer rôle pas ya Kabila ko soutenir déjà le
Léon Kingwado Zaki na Poto, a quitté na Lubumbashi ya Malamoko, président de l'Assemblée, il y a Sénat. Au chef qui tourne la chima bok na motualda. Ah! Mboko yo. Eza mboko te, mpozo vanda ki na yo yiba ki te ndenge azo jouer. Toleki. Awa. Na tuna ki mkonzi ya mboka Félix. Tango kendaki na kukosine bako wana na Kenya, Nairobi. Bozalaki batu boni. So est-ce que Joseph Bosignaki na ye accord wana avant ou bien après l'élection? Il a dit avant l'élection. Est-ce qu'il y a eu ce qui a encore na dauphin Mosusu? Ezali nani Ramazan Shadar. Tant Bosignaki est-ce que Ramazan Shadar azaki wana? Ayebaki ya uzan défunt ya nani ya Kabila. Ayebate. So kazalaki wana ayebaki alinga ko ya wa déjà asali campagne ya nini? Kabila zotam na Ramazan Shadar partout na Namibie partout to fait ce qui a ko zo biloko ya bat so qui ni wana to yebina bisote mais Ramazan Shadar a surtout qui filmé milinge les clients na ndako kaka a tout milinge to pe na océan Atlantique ils ont déjà na Kabeka mwaka. Alors, on a déjà connu Félix président. Shadar a lobby a likamba mona wa shikitondo yango ina mona nangai mukilio yo. So ko fandi deja na mukema yelo ya yaka mgalami balé. Il faut oser la président. Trop tard. Shadar a tikali azi 0 sur 0. Mbongo no sekei. Mais à ce cas déjà Oyo à l'équipe il y a Nairobi mais si quoi ils sont et ça pour il y a Seni parce que Seni n'est pas publié qui doit voir bah Seni wana il a rattaqué l'élection le 23 décembre parce que il a publié que les 30 jours il était na konanine na programme na que les 30 des publications il y a président est-ce que tant va publier président à possible Azi président, il y a l'élection, bien Azi président, il y a qui déjà un avion Nairobi. Ndeli kambo ezali ce qui veut dire que phrase wana ma mutuna notono likambo biso tozana motozana likambo ya président Joseph Kabila alingaki ko bombama tango asali nyonso bo bebi nyonso wana nyako bombama ta déjà libumu ya Félix ezaya monene koti na kati na makolo na maboko avandi na kitika wana. Alors yango Félix attend déjà banda bakoko na ngai na tikala kufanda na moto na libumu te ba papa boya libumu eza moto moko bomba mera to betu wana pop na azanda libumu ya mwana biso zangai yo nani ngai kaji lo funda mei ngai ndende ko na gomis na bebisaka mai ngai tozo tala déjà pour toto bola a autobimsa. Statut, il y a ancien chef d'État, statut VIP, ezali moko ya ba résolution Oyo et Uta na conférence nationale souveraine clôture ndenge bo clôturaki parmi ba résolution Oyo bimaki bo bimisaki statut VIP wana ezalaki. Na komona lolenge mwana mboka Joseph Kabila zali ko jouer na statut wana pour nungu pe makele les amingi ba bazali ko mitungisa makoma était hier ancien chef de l'État a rekozwa misolo to pe salaire mingi koleka chef de l'État oyo azali ko kamba. Est-ce que statut wana lolenge bango bazwa mona kati ya ba résolution ya conférence nationale souveraine lolenge ya kosalela yango eza lolenge oyo bino botiaka yango na kati ya ba résolution wana yango wana te Mabe ezali maintenant ya mutuna oyo ezali ya cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle ezali susu ya batu ya ba congolais et comment ya individu. Forme bango ba memeli yango wana biso to pesila kite. Biso tanto sela ki statut wana. Ezala ki statut ya ba président honoraire nyosko banda no ba banda. Na kati wana famille ya Kasavubu baza wana. Mbutu baza wana
ya Laurent Désiré Kabila bazawana ye Joseph Kabila azawana baza 4 o ba ko bénéficier ba droit oyo peuple congolais qui ko pesa ba kambo ba kamba Congo. Et après kuna ce que za ko pesa mbongo na bango bomengo nya bango ba reçoit et que ça la netide ya biso nyonso to salaki wana to pesi ou constitutionnel qui azana $2000 par mois par exemple azana droit neto koma ki azana droit ya congé azana droit ya 6 à 10 ou 5 policiers pour ya kokengela ye na ndako 5 à 6 ça dépend bazana ngo comme il y a en vie to pesa kite ke bake kolakisa ye chaîne wana balakisa ki encore na le puta balakisa ki na parlement na sena yango wana te. Ce qui te l'a dit malamu mingi penza to moni to zwe ya noete FLNC zali penza partout pe zali le parti est le mieux implanté non seulement na Kinshasa mais na RDC Mobimba. Maman oui parti est celle 63 ans na Congo. Il y a le poso avant Batunios Baye Baba parti, c'est qui va partir Missa, mais parler à le poso. Na awa na Congo central, ezaki kaka Bako. L'est nyos, ezaki kaka Konakati. Plus tard, eye kozala Konako. Na bomema malamu nyos asala Konako. Kobanda premier président Moïse Kapen Tshombe yeba batu bone badera bango nyoto zolo bawa papa Tshisekedi ba Antoine Kizenga ba nyos babanda na parti politique oyo parti politique ezali parti yango mona kabiso tumejerezerva kamingi kulata ba flarde banina wana baniga balata parce que oza parti ya population libératrice oyo bat kanga mukaba oyo départ ya ba belge. Alors le parti populaire ya mboka nyonso. Deuxièmement ezali parti bato yo tango réunification ya mboka yeko salama yeba bato bone badera na parti tilelo. Après encore na ba guerre nyonso tout ko réaliser ya 80 jours ya 6 jours ya fidèle ya ni bat bon yango to pesa ka consigne bat balata mingi big ba flarde wana comme les apprentis parce que o nyonso bazali wana zabana na biso ba poko na biso. Tokomi presque na souka émission à mokolo ya lelo en tant que sage, en tant que président ya parti oyo ezwi tango mingi penza pe parti oyo umeli mingi na kati ya Congo démocratique. Conseil ni nokopesa to pe message ni nokopesa non seulement na ba membre nyonso ya FLNC mais na bana ya Congo mobimba. Conseil te nazo pesa maloba oya kosalela en tant que parent, en tant qu'oncle, en tant que petit frère, en tant que grand frère. Congo eza ya biso bana Congo nyonso tozana ba royaume iske bandelaki kozala déjà que tokomi bati ya Congo tona ba royaume na biso après ba royaume nyonso wana tokuti kosala boke moko ya nation. Après tozana bande na biso papa ya mososo bayaki kofanda na biso na mboka na biso toboyaka te. O ba par exemple na ba Rwanda, ba Uganda, ba Angola, partout. Pour tobengaka les étrangers résidents. Tozana wana statut na bango, na biso tozana statut na biso en tant que constitution. Bana mboka bazana na kimia souffrance et bon makambo tout. Mais pour kanisa mingi te po ya souffrance parce que kobela okufi avant bomengole kutayo tozo bongisa Congo tozo lala pongite tozo sala musala devant tata Nzambe azo la biso mawa tokotia gouvernement ya kimia toko récupérer situation nyos dans un bref temps bossa na déjà Congo ezala ki na ba souffrance été.
kimia nyonso na bana mboka transition ya solo na gouvernement de large union nationale ezali poya po tosangana tovanda après konande tokomema élection ya kitoko na siko mokonzo ya kimia tanto rotier seni ya vrai bokomona déjà ke makambo nyonso kozonga ndenge tata nzambe alingaki na pesi longonya monene na pesi encore ba congolais nyonso courage et détermination. Merci beaucoup Bandeko Balandi to yambaki pona bino mwana mboka Eli Kapen Kanyimbu de lutte président ya Front de Libération Nationale du Congo puis autorité morale ya OTAP pour batambolaka toujours na système ya ba neutraliste indépendant. Émission Oyo bozo yango en rediffusion mokolo ya mercredi na bambonga ya 11h30 pe bolanda biso na YouTube ya Canal Kin Télévision. Merci na grande équipe technique, Freddy Taki, Dissou le Mboyo, Guy Poutou, numéro ezali affiché, ou ezali na besoin, il y a Kobenga, Kopé sa message, Topé ko contacter, Front de Libération Nationale du Congo, numéro ezali wana, Bobenga, Botinda ba message, Toko, orienté bino. Merci mingi, na bino baye, Banso Bolanda Kibiso, Uta, commune Yamonga Fula, Botikala toujours branché, na Canal Kin Télévision, Télé Vérité. Ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga na rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui anti-valeur na corruption gabeji à bannir déstabilisation ya administration ya mboka toboye. Je suis la voix des sans voix o elobami na se na bimisi likolo. Avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout, tu as acheté les voitures même construit les villas au 7e femme. Tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État, aux a vraiment mouillé.